ekoki bazaki tembi tobini mpe lokete tro sikoyo tokenda lokolo simba ye dogolo 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 oh nabe rabino oh comment boya boy maintenant dogolo 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 Mosala zonga prison Musala boy Musala boy ya kozonga Musala boy ya musala boy tini ni kutu kometa nini Kape Boni boy Lamuka Joya gine Joya giyo Boni boy yo lango Lamuka Joya giyo Na lamu te na mo bimba Joya giyo ya ona bezanga zonga ndo Nana boso yo ozonga lelo ozonga ndoto Bila bilono Pena mono na ba sentir cher na Zwat yako zwat bilona nga oyo ba pesinga yo Fanda yo soza bezanga na oni ata yo kukeba Lamuka ko ya to lamuka ko Lamuka champion yo bokoma saka nanga yo yo botikela ngai yo na bengi bino yo lango tikana yo keba na yo keba monde da to yeko saka yo kumbele mobalo ya yo wana okanga ye wana yango ngosala so epa la bête abela na bozwina yo te yaya boma libala te odina na bozwina ote ya foza miso ofungwama o bakofungana na bango te soki ayebaki nzela ya avion ezalaki mpo na biso soki mpo na biso te mobali na lingaki apesa akse wana te parce que ayebaki bacomportement na biso mama ate oyebiki nga mpe na moyembi monene zala claire yaya zala claire na bato ya boyo bato te bato basepela na bozwa baninga te omoti nga lekiso nzela pine eyekwamuki koleka banzela bavio na bango wana yaya baconvoyeur nde makambo mama bapiloti te la beso na ndi mwa moso ya yo lela osima maboko na mutu moni ngamba na oyembelo nzimba fere 4 pine nde makambo yaya na oyembelo nzimba ndekete après toi yaki pe makambo na na mwasi pe kisasa oyo ozolinga omema na mutu labele okoko omema ngo yaki kisasa ya kilo oyoki loko oyo olingi kopesa mobali no valeur te opréféré osala kana wana lovelela labe o tolobaki te nga na neti tozoloba ozotomboka awa lokwa tozofinga oso tozosala nini lokwa oyo préféré lovelela ofungoli soki nzela ya lufu soki nzela ya mituka labe na mata avion te avion okomosela biso lolendo te likolo na sete lovelela okomopesa nga nde kanda yo tokanda nga komokaokele obiki botie biso ka makasi ebike na kana okoka mosata basante okomaka kala nzeye mwa moyibi mo lovelela yaka nini yango labe tokende te wikende baotie biso ka makasi ngaka nde na lobi tokei tosaki tokende tokei tomona na bayaya la belle baloki ye azwiki ndoki te nzambe akosoki ndoki ya mokolo mpe komisalaki zengi na biloko kutu na lambi batiki ya kolia te bameli eloko te ye mpe bakomokumba ye kabwe telema tokende esa telema lokola lovelela alobi na kei ye pa telema kei ti Gile yekoma so misatu boya to koma ngomona. Benga chikeva ngapela kubenga yanga. yo le sampuyo longwa. Ngala bana ngapela bachangi ku kulumbimbi batu pe ateti lo. Bila kumolenda. Tolendi te to kalisa yonde. Yo changa na beto ali kofi pamba. Na beto ali kofi. na boto la bachangi wana. Boto la bango sambwe. Na biso sambwe. Mama yeba ba yo. Sambwe pesa kablo na ngona. Sala loko te yaka ne ao tala la muka ko ya. La muka eloko kututi yango na esa disa tala okosi ngo sani yo wana simba osimila sana nini yo osa eloko te na sio eloko pesa yo keba yo gila toma yo keba ozonga makasi na lishet ya sanga toke yo kala yo keba yo
Yo, natobola yo. Yo natobola yo. Sakai pour natobola yo, Jésus. Yo, kebana yo. Oui yo. Jésus. Yo. Zaba na fait JP Yo, na butu ayibisanga que non faut voyager. Est-ce que ça la makambo ndenge na momenes en tout cas on a sepelé que tant mokete yango na ipa na yo parce que ne bikoza moi si mo ya valeur na bina yepa na yo atuna ubanda boite isepeli singa ta mokete we na ndako nga ubombelinga tu bita masuli folo bataki no te papa na yaki pona mwasi et abaka to préparer voyage na yeba na yo na ye ubombelinga ni kama voyage. Est-ce que ça la makambo ndenge na maman? Bon, papa Ramsès, en tout cas, excusez-moi, parce que nga na yebi kaka que informa qui yo déjà. Yango moni na beta qui m'a sauvé à voyage te. Papa moni qui biso makamzo so ya temps mususu brisque. Au moins to sali moi ba temps ebele to bande ko voyager susu te depuis ba Covid ezalaki. To so ki moi ba baisse ebele. Tout le monde qui va voir la maison qui vide, il y a le quoi zaki na opportunité on a le quoi na bébé moi na matavu ezakité ya ngomoni abenga kinga expliquer ngai na yakipe pour na solo na propos on va voyager mais en tout cas nga na ebika ke bo solo la ki toute force mobile na ye ya kokwa ki pour voyager te qui sont a ebisayo donc c'est tout azaki vraiment obligé que fa ebisayo mais ko zongo mabete papa ko kansela biso pe mabete. Les arabes voyagent à ça là, ils ont un locomotive qui est ça là, ceux qui les en tout cas, moi je suis dans mon habité parce que j'ai confiance en ma femme, je la connais très bien. Mais mon problème est qu'elle a l'habitude à chaque fois qu'elle a l'ambassade pour demander un visa, elle signale toujours. Mais cette fois-ci, je n'ai pas compris. Brusquement comme ça, tout. Comment ça veut dire non, qu'elle est en train d'attendre visa ce qui y a Dubaï, il y a Turquie, c'est comme si pour te donner un comportement à chaque fois qu'on a ce qui papa Ramsès, tu n'as pas papa Sam, a signalé qui est déjà tu vas bien de moi mais après Covid, et couronner continue dans le tour. Pour n'avoir risqué tout ça, il y a un qui parle de notre vie. Ceux qui veulent un comportement, c'est là où je suis changer comportement. En tout cas, on a 5 pena volume de snapper. Il a besoin juste voyage à ça là ici et puis à Zungi, il a besoin. En tout cas, qu'on pensait ma bête. Non, on a pensé ma bête. Dès qu'on a vu ça qui est bandé. Na ki nanga utana kutana camarade nanga moko Dani Abibo nde lokona so bi ndako ya Inès yango na profiter ngona mona pota po c'était juste ça. OK, ça va, merci. Na c'est le rôle lequel du soir. Ngoni bana fa ngo tonto le kaki. Ça va non, il ça. Pas na pe musala kaka. Ouais, ils ont kendezo. Si vous avez déclaré pour la tisse, c'est ce qu'on a déclaré. Non, ils ont normal, musala. Musala bango c'est que on a voyagé qui le Lubumbashi, le Bigoma. Donc c'est ça. Ah ouais. Ve papi Cobra. Ve bilambo pesinga wana. Ibongisi na mabe. Bilambo pesinga yobi que tout le monde au Cameroun na bimine musu na bino ba streetir mususu. Talaga yo papi Cobra déjà. Ave na sepeli makasi. Opesa me ambote efsa ye na oyaka na pali. Sisa nanga ya kunati. Bilamba ngo simbinga mabe, simbinga fo na sepeli de merci.
Koseka ngai te la Violette. Koseka ngai te. On a Tozala bien. Na yete na ba na idée te ya ça des autres. Na tuna na idée na tuna pas. Yebla mbozo ngwa. Okanga. Nazala kitoko parce que Ange Bopé, aibsanga ke na kitoko mbali kitoko. Lumière Bopé. Pire sœur nanga motema ya papa bazila aibsanga ke na mbali kitoko siku. Mais bilamba bakabela nga papa piko ba dijan. Aibsanga il faut aller élégant. Siko mabe nazongsa nanga ngwe. Jésus la nga Jésus. Abeta nanga la komesa nanga pe mon fou omesa nanga ya solo omesa nanga la Violette ko na omesa nanga obanga nga sulte. Bibi garçon na beto ko lisolana. Nani? Dania Bibo. Comment on est na ebiango scène Dania Bibo. Waza na mo fleuri na villa de wana. Ye wana. Kasi to ndo yebi. Asa isuni. Kasi déranger ngati. Nalinge. Waza boss ya. Boss ya pine ya baba mina pine to nini? Boss. Meka ko? Yo telemana ya likolo mbungu yo sanongo. Mbungu. Nga masa na nga Giel Mokoto. Ata za ve na nga mena masa Giel Mokoto, prêtre. Abdul Pavé, prêtre ya kosakana te. Koko Changi, prêtre ya kosakana te. Kokana na ete. Soti jogo guti jogo. Prêtre. Linga ngapena linga. Meka na mona e. Eto yebana. Oyebinga pe bien. To yebana. Eza nini? Obiga po nyoso ka po ya ige sadisa ndepo na obinga ozo Jésus ozo Boaz avina yo. Boaz avina yo wana la Violette yo. Boaz na ngapela ko boya yo. Na boyo pe daba telema kipa bi. Jésus ngalo to boya na te. Telema kende. Kende ko linga mutu wana. Kende ko linga mutu. Atana linge me yo so mono na moso mona rando ya biso mi balende ngezolo. Ngalo to boya na te tina lifobo atokutinga na mobali. Kotula ya kotula. Abasa to boya ni. Kolukanga sutebeta. Yoselozo mona Ange Bopé ya na ozolo Ange Bopé moi ça pembe. Wa yena ntela oyebinga bien na zwa yena ntela omone no sala. Ya kotula. Kolukanga esute. La Violette ya boy. Yo bela ngana kinde bo fande. Ayaka boy. Wala pesa okende. Kotula ndesi yaka. Nokofande bo so benga ngana kasi tam so benga ngana kinde mo benga lisi. Kaboy. Otama. Peke. Nakutana na Boaz avina nga. Nakubala. Louvelé là. Mais si déjà, toi qui es la vie sortie. Mais si, hein. Mais la belle. C'est les filles là. Mais ozo kende boye. Mais aussi c'est na posa na ngai te. Maman nangai. Na loba ki repasser lenga chemise na olata. En plus de cela, na loba ina otiki langa transport. Otiki yango wapi? Na ebite. Maman nangai. Anti, na bia. Yo yé makamba bala batu. Oyo baloti ba donc banda bovande au moni ngandi aza bwingana ni mokipe makamba VTA. Tala, libala batu soko kotia. Okoti ba bana ba discussion. Grand pays. Grand pays aux Annan. Grand pays aux nini? Yo ala manette na kata ndako. Ba kata manette bene. Na ba to soko bela misu te ko te. Ose poli. Yo kote me mosa ya no bongo. Mutu aboka mino na kata ndako. Oui, lo bela ngai te kama. Na yeba ki ka tension na yo peno za poli. Ne musa ba fonctionnaire nga bamba makaka ba femme d'affaires ka. Voilà. T'es sur sa femme d'affaires pour son mobile no kumbi na si. Et oui, pas ça le côté. Azel lo côté. Ah, ya ça doit faut tirer comme ça. On a déjà fait ça en ligne. Je comprends mieux. Je ne savais pas auparavant. Mais maintenant je comprends mieux que c'est toi. Oh, ils ont fait ça makasi. Oui. C'est toi, maman. Oyebi yo makamba ko kanga yo. Bwati ka kola na bongo ya ni acha mwa. Bakangela de la ko ngosa ibala uzobi misaye. Yo leki no tempo na zo boya ko manke. Tubalo, la belle. Ozo kende wapi? Ouais, biloko kolia. Wapi biloko ya kolia? Oti wapi? Mwasa libala, ozobima. Oloba na yoka.
yoka nanu yoka nayoka nini ok nayoka nini kama makima oyo olakisi na miso eloko soki soi-disant retirez-moi wana retirez-moi wana wakolia lelo eza te eza te na bimi bo na mbongo na yo na mbongo na yo vetika na label yo ya kiboye label yo ya kiboye yo babana yo wapi vraiment la telemela libalo na yebaka ozo mbongo na yo ya pasi okasa famille moi kindumba la bino ye oyebisa ke na kindumba la bino boniko komi na bino na kozala couvrir ça maya di comprends maintenant asala oli babimi pa o lelo ko na libala ya na tele ya yo na tele yo zana je comprends maintenant je comprends maintenant yo te mutu oza kopesa la bela mutu makasi okoporter plainte voiture na somme eza pour la course na nga so na te carburant eza pour la course na nga mobali na somme na voiture pour na ngai yo yebi ndenga la souffrance to okina kokende classe bozo wela ba transport ba ninga nyoso bango pe faut ba souffrir na lobite ke ba souffrir ba sa ndenge ya mabe il faut ba yeba ke ko zwezala ka ko zanga pe zalaka ezaka te ke so ba para ba mona na moins 10 francs le nyoso ke na ka pour ba besoin bana ça na mbona lwenge boite il y a un portefeuille dans la personne. On dit qu'il y a un paluca si on dit dans le qui nous est. C'est on va nous retrouver on dit on ça est là nini $10. Yelanga $10. Eh na commerce ata 100 fois pesa na bénéfice $10 na pesi yo ozo sisa na ngo semaine o bandela ngo semaine zo na réseau ke ozo na ba o me la pété hein ozo kina ozo ba la ozo mais on laisse la mbongo na yo on laisse la mbongo na yo je comprends je comprends ni ve hein yo kola boye TV ozakita ngo kola be so siliki hein famille bato okima lopango to okima bato tout ba chareve hein enini ve ozaki grage loka ve na ngai hein pecho ya kilo kwa muchopi pecho hein akomonza maneta ya ba fi clair hein ve hein ibo no bête ba coup de tête moko ve na nga kutukene no ba komba moko boye ve quoi ve hein ba fe bingi ma ba ebi hein ve hein yo ebi moi ebi sango na yo ve hein okina ali meto bake bembe hein ve o bake bembe tina pale ve ya nini hein ve komi loka kisengi zala kimia la kimia pe kasongo ba yebwe ba yoki makambo oyo hein komanda kiwi papa na winera ya yoki makambo oyo hein vi ba voisin na yo ba sangeleli yo mamelize ya mama ya Betty mama wana Israël gote boketu ya mama Tantine balobi na nga makambo na yo tala ningi ba matériel ya na yo hein
Fifi Kelemba kutu yozalaka na ye mais azotonga yo na ndenga pembeni. Ve. Pesanga no mbongo wana. Yo pesanga mbongo wana olobaki nga na bakango na tchono na poche. Mais mbongo ngo yango na za osenge pa ya petit wana. Oni te ka pesinga ngote. Nini utiki babotoloki mobali boye na kati ya ndako nango batoloki mobali boye. Ndenge oyoki alobi mwana damage na palin kozala te. Justement pe ekozala pe kaka bongo. Petit l'air mo pe nazo souffrir mais nazo mena makaka. Tika la na salon. Hein? Tika la na salon. Na sana bimisa na chambre. Fondation Yves Koundou Ndakonzambe. Joana Funakuchona. Ça va bien. Asola bien, il faut boss mais ça BCBG ya JB Kalanda kutsafuna naye. Tu comme de relation. Mais pesa ngana ye bana makasi, ngana ye bana makasi tango yoka, ngana ye bana na batu basala ka batu bazala dale bon. Hein? Ba ya fititingi wana. Ya mamita. Batu bazala ka bino fanda ba mobité. Petit na ngai. Yo ngana ko sala o, yo ne o petra kandi, lu pesa lu petra. Ya ba nwa. O comprendre. Bango banda ba makima campagne. To sola bien ko banda ka ba bunzo ko kitwana nda ka ba. Tango ko yinda aba sanga mo ya kabure. Azana te ka mono ndia na ebte so ko ko. Ina. Ese mambo hindi za kuzana misa mwana ndio natuma ndo kubuna. Na ebisio deja ka. Na mkutu important de tuvandi ne tuvandi tano sponsale souffle mon mec ici. Nous savons moi 30 minutes. Tu bibi mba moto. Te mambolo ba. Moto ya. C'est na lela po obiso. Bibi. Na ndi kwa mate. Kuzana na batano so toli kisa. Mais tu moto ki ko to beti lu mo ya chaud donc ikamiji. mambolo. Biti na mayo. Karanga kuna. Bibi ki nazo na nyoka mate. Na ngombe mona kimu. yango porte ya botiki oka poele baza te Maman Bayesu, Maman Maria, Maman protéger moi, nous protéger avec ça dit ça, nous pour ça et tout protéger bonjour. Porte ndako kangi ya libanda kuna oki polele. Tona kenda ndo sombe loko kote mwana za. Ata yo moko vraiment. Bo somta ya kota fond porter ya kota aya zoom no lombo sande. Sana kindi. Yo. Oko sombe oko même prudence makasi. Na tiki net na téléphone. Déjà qui nani? Quel tonton? Tamonu, mtazana ni la cadette. Mtazane ati na kaka. Mtazana eti. Ozo kosa siko linete mbale yo sali. Mtazana. Yo dans la confiance non la cadette. Yaya bakina pesa. Yo dans la confiance non la sanga iba pesa loni. Boni goyoko. La cadette, muta courir ko sala courant comme un niveau ya ko bata mabo. O eso mona ne longe nje mutana kucha makasi go. La cadette, maman, sakala ngati.
Boni. Ouais, ça va. Avant d'écouter Kotanga, actualité, il y a Moïse Katumbi. Koya na yenga yaki. Mais non, qui est qui canon plein aéroport na ningali sécurité. Terrible. Vraiment. Ce aéroport est tombé. En tout cas, c'est qu'il y a ça comme on a pour moi solo. Quelles sont des bonnes nouvelles? Oui, naleki kana nakutana mama na mikoswali momuke par rapport na madame Atikaki. Madame Nanga? Oui, madame Maman Inès. Oh. Mais alors, il n'y a pas de habité beaucoup d'anité. Peut-être tout ça un échange. Oui. Puisque nous avons tout moi en classe. Et puis, tant que nous avons bien été, j'étais chauffeur à Zonga. Nous avons un capitaine Mouindé à Kalouano. Capitaine Mouindé. Oui, ça va. Ça va bien. Très bien. Maintenant, ça arrive à Malais, je ça va. Ça va. Moi, ça va. Moi, je pas de gêne. Ok. Non, toujours quand tous les nègres tous pas fou, tous les temps sous à quoi la pété major. Ah mais oui, il y a beaucoup de choses tous là. Et ça a vraiment bien sûr eu promotion en matière donc. Ah bon, donc à Kenda quoi? Oui. C'est que peut-être qu'il pour aller comme des tobaki to kutana parce que madame Nanga ba qui aller souvent. Kota la station en tout cas. OK. Les que madame dès qu'on essaye madame a de changer. Alors il fallait qu'il y ait un mona pour essayer que ngai mutu na fundile ki na yepo ngai tene ki na sala. Mais sur moni mutu moi zo déranger on d'accord tu la fous dehors c'est tout frère. Na yebisi madame na nabi na benga tale ki na fanda na a aboy catégoriquement. Pour na bi leki ne wana abunda na mweni na mabanga na balabala. Donc bitumana bango faut ba policier ba yokabola. Mais voyons maintenant des trucs pareils hein. Ça déshonore. Na mi pe minde Moni, na sa musala mini ya courant, et moni na vanda awa, na se poser kita ba un bébé. Maman ngai. Yo za mwana mabeya, mwana za mwana mabeya. La mwana mabe. La kende to mwana mabe. Ya, limisa. Papa koloba na kuteloti. Bima. Oko bon ça courant te lobat. La cadette bossa, te comment ça na ba blague. Te loba so mwana nanga. Yo comment même ban na kata ndako na absence atilis. Donc au bangilo pe Ramsès té. Comment ka moto té. Na ko maman to doté ça daki na raison. Quelque part il pas ana raison. Asa je me fais ça moi aussi asa na mobile. Est-ce que tu écoutes na baba. Maman dit ça na raison si na le cacher qui joue na ka kotala awa. OK zande boy papa. Boy bi hotel té. Boy bi flamingo té. Hein? Ne pas pesa échange. Maman na nzambe na donc zo ba so na présence à moi no. Ya bakina bima raté because mobile nga za posa to mona na ifo ya ananda kufi. O kufa yo ki. Le rabel ça ki obimaka te ndefo me mami ba na ngata ndako okofana te kuna libanga te. Ba mai sérieux ba papa yo kuna okokoloba na ote bima la kadete oko ya me libanga te na kata ndako. Bima te kotala. Na bibi la ba bima fanda ta fanda kwa ndako na bibi banda. Na semeke na bemba semeki na bima bana bi. Et pour nabi nzande bien en son chargé na sima la bibi banda. Na bibi tu crois que ouais ne ça etala. Tu finoki. Oya bimsa makamona kana bimsa te amna okeba na o ça il utilise ça la kanga ça va bêtise na miti comme ça aya na chapeau na a ude na mo mninga na o sala minene ya zimake aya ka awa te na bibi ma ko lande pa mo sino bima kuna ka mfimba na saki pomba c'est loko yana ngena landi so ka na bibi ma bala bima ramsa ça yana miti ko to ba bêtise mako zanga to fandi bana po ngablo abo on dit que na ko katolo lingana moko ikacho bilamba nyonso bimaka zela ba libanda ta mo bala mo so bete o ko manquer no mo sino respect bo ndeko mo sango saleni utambola likolo ukute na nzelo yo kama ndu webite batuna ni ba mosi mama kasola pe kuluna te ba loba na kutu bilo pa ne bele po oye ba lelo so amlo ka kuluna ke na ya ka ngo pesa nga valeur oye lelo kutu sa amba boso na ya a donc yoka na abanda kala ko comme na ndaku na yo mama na nga nzambe na kende to ndoki okomisa no pa ndaku na yo utambola likolo tumbona pe tata mabanga ndo Zoka alliance ya tisi la tate oya ya ramse so pesi mo bana comme ça ndaku na bino fubo mama petit na yo koloba na kutu ndengo na te ngana tilisto lobela ba nga ba yaki wala ngai te ende una sona na telefone na net na chapeau na ngai opesa na pe mo ngala pesa ki
Na mbongo wana opesi mo. On appelle ça qui? Dans mbongo batikelo ya provision. Mbongo argent de poche na yo. Mbongo pona mwana ndiye akotopesa makambo. Non seulement kuna bata équipe mibale bazalaka bon côté kuna imana na vite. Ozanga ndoki te. Imana côté mususu vite imana. Vert blanc, blanc vert. Et puis retourna avant d'Akawab et pas Ramsès. Moi, même si je suis avec des gens, la présente à moi, on a été que c'est la petite sœur de madame. Tu peux pas comprendre. Ceux qui ont de madame, c'est bizarre. Prends la porte, tu prends la porte, tu pars. Mais tellement que madame m'avait supplié, mon frère. Mais non, ils ont une personnalité, ils ont bafoué. Vraiment. Mais oui, l'amour c'est bien, mais il faut quand même tous avoir un principe. Et tous avoir correct. Il ne faut pas que Bolungo et même Arabiso n'aient une situation pareille. Ce n'est pas bon, moi je n'ai pas aimé. Mais selon elle, et ça qui va sous là qui en famille, elle, sa petite sœur, puis maman Nabango, il y a qui est bousou dans les arrêtés. Mais comment changer, mais ça qui a continué à changer. On a pendant des semaines, mais elle n'a pas changé, mon frère. C'est une solution, là, donc, au Bengika, capitaine Mouenze, donc, Mimi Nakalo, Nokuna, chicoté, et puis, donc, aller-retour, calculer l'âge naïe, bêtier, et puis, autant de fouets à Olapa. Vraiment. Olapa, franchement. Moi si madame Tamusa Kolobake non si manangai osali boye mais normalement no kolobisa bongo pas mon chou de tete le faut bêter plein film mais nazo ki le kaka maman même pour aussi ma robeta dans matin à l'hôtel non yo na ba yo mais on a OK na o musika franchement na servir pas ça na rapidité na bana na ko sto utana na ko so nalanda ye comme ça ye moka mona parce que azalo kola leki na ye non parce que ngapele ngana sa somo na ville le quoi na uti kolia na ozela nani chauffeur aya comme ça na koma ville ça va. OK, merci beaucoup papa ça ngana la profiter na kuta na ina kutina na na ko sana bien to mais comment discuter dans les camps ya leki na mona na sana vraiment plaisir à toi. Merci beaucoup. OK. Bonne chose. Mais écoute, tu vas la terre. Ouais, je vais chauffeur, je vais la bombe, je vais la mouquet, je vais ah, ça va là. Moi, on s'en a aussi. Ça va. On peut se rendre de votre temps, les gars. OK. Ouais, de bonnes choses. Merci beaucoup. Ah, pas Johnny, moi, on a 35 ans. Oui, puis il y a un look ma casse, hein. yaka makambo eleki ebele moi ete mapasi nazokoka te nabina dispose temps mpona yoka yo me naokoka mpe te mpo na alia motema pasi ya kosakana te don nayoki pasi e surtout lokwa nazwaki yo noki te don nakomona neti ondire nazangi eloko moko boye me lelo lokwa nazwi yo donc motema ekiti moke mon frère naza na besoin mpena donc namekana korelate yo depuis tout tu as des comptes finales par rapport à conseil au Pesakinga. Donc conseil wana pinane ngo pesela kinga na yambaki ona mutema moko po na yebi makasi na yo jamais okokotsanga na erreur même makamuna kuten nango pona makamwa de compte wana papa na ebité les années papa ntsaka la moi la 35 ans donc mbongo tozwa ya des comptes ndenge oyebisaki nga napesa madame 2500 dollars ndenge opesaki nga conseil napesa ye y compris kutu na mère 4 mère double afana na madimba 22 ans to osolola abakisi lisuku conseil habité pesa madame pour a progresser nango mais mon frère moi na 35 ans mais mbongo wana ememelanga baproblème madame akoma na ye lokola moi foi mata akoma okende ba Dubaï donc akoma surtout soko ake lufu il faut y attendre 14 conteneurs madame akoma ope mati
mwena aloba yango eza te mpo ye mutu akoma ogere mbongo wana. Mbongo wana yo mona yango te. Papa, mpo namona mbongo wana lere mo ekoma souffrant. Souffrant. Yo na ye na ndako oza mpena ndenge nini? Parce que yo monaka su mbongo te. Siko mbongo yango asaka nango nini aliaka yango na yo te ou bien asaka nango nini au juste alobwaka na banki to ndenge nini? Nakoma koyoka kaka na sango mon frère ke akoma kozwa ba petit poussin ya solo na mbongo na ngai ngamo ekoma mpona bima so nasengi transport po akutisa nga kolia kutu na mesa aservaka nga lisusu te. Chambre mon frère po toza awa soki tozali na ndako nalakisa chambre olinga koganga ata place bangulu balalaka ezalaka bongo te. Nayebi ke nyonso wana eutaka na maboko na yo conseil na yo lokola nazwaka ye na age ya 13 ans ndenge oyebaka kobatela ngai yango mona lelo nazongi lisusu na maboko na yo mpo otala ndenge nini kosala parce que nga nakomi na décision nabenga na ye. Rit, depuis quand yo pena obenga ngo vandisa ngai yo balobela makambo ya tata na yo? Ozomeka Maman, alongwa kuna mbongo nini? Bino niso komika mbongo combien? Même si 100 000 francs, même si 50 000 francs, au sein de mon mbongo, comme on pense à papa sango, on laisse à papa, boye dans la comme attend qui école fait dans une kama kelele, na qui école dans une donc ezanini, bo tanga moi na bino wa. Longwa kuna. Boko mi ko style sanga na posa ya ko vanda ta na kata ndako. Boli bo kim sanga na ndako to ezanini. Donc nga na moni yo riti, okomo vandela nga ba réunion na papa na yo na ogi, na moni na ko comprendre. Ebite, na yo mwana nga mwasi. Mwana na yote na mutema na dépensaka. Pona yo, riti. Papa na ogi asala ke loko te. Pardon maman. Riti. Yango ngelo bana ko papa sala ke loko te, yango sala ozo sala. Longwa kuna riti oza mayele te riti. Mwana nga na kontaka mwana nga mwasi, ka moko nga na bisi na libumu na ngai. Okomo sala ka réunion na papa na papa tonga ka ngai. Eza bongo te maman. Eza bongo te. Omoni nga na baenda ko. Oko baenda te baenga te. Makelo ya lelo mitale ekomi ko silisa na posa na bana na ndaku na bino. Na ebite soki bolinga botanga wapi na ebite. Soki boko changer te boko lukanga na ndaku. Sepela ngo ke pesinga mwana oki. Baba mwana mwasa na ka fidèle na maman na ye. Berit oyo ngo bana sala ngai. Ngale na poko la bino na takana na ndako. Oyoki okokende nipa no zawana. Kepa na yoke bana so ebisai. Mama kaniso tata na wana oya sila sata na loko ta so kotisa yo. Ngai na osisa. Na ebisi mama. Na ebisi yo osilisi. Oyo bino oso danse ko fansa ngai. Donc si on le regarde ma classe, on le regarde ma oki. Oki ça me défend. Papa nanga. Papa botinga. Bon lelo komi ko laisse biso na ndaku, comme ko maltraiter biso nyonso na kati ya ndaku. Merci maman. Vite, na kala balota telemi. Na biso ngawa. Mama la nganja mbela ngai oki bisenga mwana tala mwana oyo. Riti, na ko buka yo penda te. Tala balo yakawa. Songa wala bengo songa. La nuit porte conseil. Il y a une décision. Au Benganaï. Maintenant, au Bengani. On le dit bien que il y a un conseil. Pour avant moi, si Oyo, avec un mineur, donc on est qui. Celui qui a un mineur, sur le bio, au Tikaye bon, on va voir au Kangaï. Malamu, au Tchaïnanda. Pour monter tout. On se peut mon décompte final. On peut essayer une partie d'un conseil. Moi, c'est à progresser, c'est ma vie. À mon qui a beaucoup de voyage, ma nine. À mon bon, on faut lire encore dans le Dakunabino. Bon, on a fait ça, on va faire dans le Dakunabino. Elle n'a pas droit, il y a un bon Dakunabino. Alors, il y a un petit poussin à elle. Alors, il y a un kabouké à elle. Donc, comme on a eu Pamba, comme on a eu. Et là, comme on a eu Sakanela, comme on a eu Papa na ye. Ils ont normalité. Mais, en bref,
kobengane na te mokonzi ya mboka aliaka mbula litoi moko te soki ayoki koto fasani oyoka so koto nakosepela mingi tovanda esika moko tosolola ensemble toyeba nayeba qu'est-ce qui se passe pourquoi ya tosala ndenge wana parce que mbongo ya tosala bisakata wana azotambola nango eza mbongo na yo ndo pesi olingi po azala bien na vie po soki ezalaki na maboko nomona bambiance topimi tomeli kozwa esili mais comme mama azalaki mo mayeli asala nango commerce lelo mbongo na eboti mais ye kolia mbongo yako molia mbongo mpona na bakamuke na ye eza normal amuke mon frère bakamuke ça fait très mal na baage tokomi nango batension eza pembeni bafese eza pembeni na barestaurant ozolala bapongi eza te na buto omonaka okrake ba avese bango oke ya normal te fo tovanda tosolo sele mungo tosolola tozwa kompromi tobongisa conseil nga na kopesaka yango wana kende lala vanda kimia tomonana na ye na yo tovandi dernièrement mpona makambo wana nauti kosala surménage donc mama Betty na pharmacie na ye na kitambo ye mutu asungaki nga na bakisi maapasa mare 4 nde afinance mo opération wana po mbongo eza te mbongo ekoma na maboko ya mama koma bienga $20 même akobi misate $20 oyo nazotanga wana ekomi lokwa salaire na wana ndako